Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Ya solo toujours kaka toujours kolobela kaka mai oyo ezali bolamu ezo same katikati na moya Ramadan na munene Allah subhanahu wa ta'ala. Mwa oyo tozali ezali mwa oyo ezali lokola mbotama ya Coran. Mwa oyo tozali ezali lokola mwa oyo tozali lokola mwa ya anniversaire ya Coran. Ezali mwa oyo Coran bandaki mbotama na yango. Ezali mwa oyo via Coran ibandaki kozala pe plus que mingi ebele. Nde Nzambe alobi katikati na mwa oyo tosala lecture coranique mingi. Na mwa oyo ezali obligé en langue obligé yango. Tosala lecture coranique mingi. Pamba te ezali bolamu mpo na biso. Babutu na biso totiki yango vide te. Kolekisa yango pamba na bapongi ya milai tosala lecture coranique ebele. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala akofuta ngai na yo. Ya mibale to éviter ba distraction. Yo zo msabi na kati na moya Ramadani ovandeli matongi. Ozo sabi na kati na moya Ramadani ovandeli makamu za mingi haram. Ezali interdit. Ozali permis soki ozali na occupation moko ya musala moko songolo c'est basé na lecture coranique. Ce que monique Coran oyebite lobakata subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bihaqqina yango Fatima Zahra alayhim salam tangu difficulté ekota katikati na ndako na ye biya yena Imam Ali alayhi salam. Fatima Zahra akomaki epai ya Rasul ayebisi ya Rasulullah tala condition de vie na biso na katikati na ndako difficulté ezali boye aliyu musala ezali te nini Imam oyo akozalaka mokolo ya qiyam Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa salam ayebisa tena alibi ya Fatima Zahra zonga na baiti na yo lobaka subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. So Fatima Zahra azoti yango ya pratique ki yango wallahi baraka katikati na baiti na bango. Pourquoi pas ngai na yo katikati na moya Ramadan oyo to reciter malobo zali ya mutu ya idoko ya mutu ya kitoko ya boy la moy pena laili katikati na moya Ramadan tala ba faveur Nzambe pepe apesi biso okozelo ko ezali ya muche opesi yango muto kabeli Nzambe azali ko futa yango azali ko multiplier yango 1 fois 10 10 fois 100 1000 fois 1000 donc 100 fois 1000 1000 fois 10 000 wallahi tosangisa te tosala bolamu na ndenge elongo bani katikati na moya Ramadani oyo soki te oyebi Coran tangisa na oyo bayebi te. Soki te oyebi na kotangisa maobe na oyebi na kotangisa yo moko misaka lecture to mingi yo pe oyo oyebi te tangakata surat al-Fatiha monto atangi surat al-Fatiha 100 fois azalo kola monto atangi Coran to banda Fatiha pi na surat an-Nas ozali ko reciter yango plusieurs fois. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pe bolamu ebele pe alaki ngai na yo akofuta ngai na yo soki tosali bolamu mingi katikati na moya Ramadani oyo tolesi bato tosungi ba miskini tosali lecture coranique tosali safa na bandako ya bamusulman tosala visite ezali malamu mingi na nzara oyo tozali na yango Allah subhanahu wa ta'ala akofuta biso dak ebele inshallah ta'ala totomura iman na biso tosima drapi la ilaha illallah Muhammad rasulullah to sama katikati na ba distraction inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atsa baraka na bamusulman nyoso to bakosima siyam ya 2025 elongo bari oyo bakina distraction oyo bakina ba sentiment songolo bakomise punir pour Allah subhanahu wa ta'ala fika ta'ala amona biso nyoso to na baniya na biso pena ba makam na biso nyoso to Allah subhanahu wa ta'ala abong sira biso paradina ezali ay sanki ya bolam Allah subhanahu wa ta'ala aketsira biso bolam ko ngi vule kitaka ete merite yango Allah subhanahu wa ta'ala abi sira biso bolam ngi mai seva poraka to simba ngora maboko. Allahumma inni as'aluka ya hayyu ya qayyum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.